ba congolais tout ko détruire de kona soki na détruire yote okozala bien te o monene ba linga ba détruire fali na ça fali akoyemba ayem awa fali azokende Londres bakei na parlement balobi fali ayemba te tel degré ya motema mabe heureusement ba bouté bango libanda donc biso ba congolais totalement na nzambe ya jeté na histoire les grands Kimbang ya fungula masolo avant Nigeria eya pasteur magicien azanga ka bijou na nzoto te Mosa na nzambe batumsu bazokota duti balobi ba miracle ya telefone onanu ba monate mutazana problème musika na mikili ya poto akobenga oboye ozwi solution. Est-ce que ba mouchoir osimba kezana eloko na kati te emso zobata msa kombo nzambe na sete pasteur magicien akozanga chenetete premier élément. Deux, pasteur magicien aza commerçant alinga mbongo atalate depuis na bandi na bino lelo mwende na koyebisa bino masolo ya mbongo pas même bopesa ngai pona miséricorde des oya. Vous m'avez proposé combien bolobi tu es le seul pasteur qui n'a jamais demandé l'argent. Ba pasteur à Kinshasa Tonyo Kwami pesa sacrifice pesa Isaac pesa Ismaël pesa c'est pas Jacob depuis nazo sambele la bine nani akotombo la musapi que Emmanuel Dodi lui a demandé l'argent. Qui s'est passé la miracle nyoso bomoni aboya mongo na ye pona batu babika musali ya nzambe premièrement yaka pona batu babika Alda Chez Djongade, Batieli Bino Bilubu ya kitoko, c'est-à-dire awa ambiance zali kolala ya malonga na ndenge ya deux fois te. Po bazali kotumba ntaba ya elengi makasi ngulu oyo kosepela nango pe poulet na ndenge ya deux fois te ndenge kaka bozali komona zali kotumbama na kwanga ya banteke pe ne eloko ya malili ekosala likambo na kati ya nzoto. Kasi chez Djongade ezali kofonga makaka chaque week-end, c'est-à-dire vendredi à partir ya 16h-5h, samedi à partir ya 12h-5h, pe dimanche de 12h à 3h du matin. Babosani binote tango oye chez Djongade okosepela parce que oza kolia ntaba, oza kolia ngulu, oza kolia poulet na miziki ya elengi. Lokola mokolo ya vendredi bobarna kozwa artiste lokola Suzuki Luzubu 4x4 ye muto abanda kobeta. Pe mokolo ya samedi bokozwa les amis des amis bangonde bakosepelisa bino na barumba ya kitoko. Pe mokolo ya dimanche bokozwa Emile alias de Mingongo yende mutu abanda kobuka bino pandi na badansi ya elengi. Pona bino bato bozali na posa ya kofete anniversaire, mariage to cérémonie moko boye bokoki kobenga na numéro oyo plus 33 63 54 75 181. Chez Djongade awa soko ye okozwa service ya kitoko pe ya malonga po ambiance ezali kolala nde awa. C'est naturel soin. Voilà,
merci beaucoup bana Congo bandeko tu bozolanda biso partout à travers le monde tolobaki moto esengaka epela po awa eza fimbu na fimbu place moto vraiment epelaka alors bana poto nyonso tu partout nazotambola bo betelaki nga bino tu masolo ya prophète Emmanuel Dodi bolobi en tout cas tosepelaka na ye mpo na mbanga na ye aza nango en tout cas azolobisa Europe mobimba tosepelaka ne mpo alobaka vérité makambo bapaster baprophète ebele bakoka aloba te ye alobaka na ye mpo toremarke aza mutu moko aza hypocrite te alobaka oyo il fallait aloba tosepelaka na ye mpo alataka très bien ken betaka sete na masolo ya sap mpo alataka très bien abandela nano elamba na émission moko te alors tokosolola mpo tomoni mpe virisi moko mpe ebimi na mokili oyo vraiment ezotia bato mal à l'aise Kofi Olomide aloba yango na ba émission ke non amona nanu pasteur moko te apesa solution depuis ba prière ebanda tokosolola nazwaki mpe ba témoignage ya bandeko ndeko na biso ya mwasi moko autai Kisangani ayaki na maladie ya cancer kuna sambeli solution ezate aye awe pa prophète Emmanuel Dodi o nga na belelaka cancer esili tomoni pe ba PDG ba entreprise mususu awa ba problème ba AVC tout ça tomoni ba solution ezwami awa prophète Emmanuel Dodi bonjour. Oui ndeko Ken bonjour Zambe apambola yo apambola balandi ya espace Pitopale na chaîne Fimbo na Fimbo kandenge na lobaka ke bolanda biso na esengo pe na bolingo na mitema pe na bandako na bino zela mususu ezalite kaka oyo et puis to komisi Nzambe tellement masolo na biso etamboli ces derniers temps solo etamboli voilà mutu mususu abengi ngai est-ce que oza congolais to bio teme to yo kisango na yo mikolo yo parce moko ya sika ba miracle Emmanuel Dodon pote za koninga na oui na zali ndeko na bino congolais ya tata na ya mama mais na zalaka déjà musala sala makava c'est tout simplement mikolo yo to tia yango boye esunga bino miracle sala maka batu balungwa ba Nigeria bayaka wa basungami boye bi famille munene ya ancien président Sani Abacha baya ya quel bambula miracle salama bazonga ya batu banda ko sambele na bango ndenge wana et donc tozalaka metango yo tolingaki lisusu to fungula masolo et atteindre batu nyonso bisika bazali et surtout na faire habituer bino langage clair hypocrisie je n'aime pas voilà tout le makambo ndenge ezali parce que ba tabou africain ba hypocrisie africaine wana be sape masolo et pourtant bo sana ba parents ya ba santu nde ba wasala mabe koleka ozomona alors biso tondimi o tozali nde tobimisaka ndenge wana pona batu babika. Merci. Mosala Nzambe bato mso bazokota duti balobi ba miracle ya telefone onanu bamona te mutaza na problème musika na mikili ya poto akobenga oboye ozwi solution. Est-ce que ba mouchoir osimba kezana eloko na kati te emso zobata msa kombo Nzambe na sete? Merci beaucoup. C'est normal na kwa mpeshe mutu na miracle akanisa. Omoni na c'est vraiment culturel. Na culture africaine nyonso ezakabandoki. Voilà. Mutu akufi lelo noko na ye aliyeye. Ya pamba na Afrique ezalaka te. C'est ça qui fait que c'est normal ndenge batu miracle esala mabongo. Et puis c'est même pas batu wana batu baso créer biloko ba saba passer baninga te. To yebani na ibi. Na ibi bu soteza kuna. Aboke na passer Emmanuel. Et bah passer ya limité. Non ezali haine, ezali jalousie. Parce que pasteur ko fanda na limité ça la mobilité. Voilà. Ne fils que kaka loyer ce qui église ezali la limité ça mobilité. Voilà. Mais na haine wana de bazo so ba pasteur nyo so limité baza ba magicien. Baza maboma bazo bela ba frère wana. Ce qui est zapete ba ya limité ba signer ba fungula. Ce qui bat mabe bazali bat malamu bazali. Okay. Donc spéculer autour du miracle, c'est normal, c'est vraiment culturel. Africain
Ils pensent qu'on fétiche qu'à la sorcellerie, qu'à la magie. C'est ça les Africains. Voilà. Et donc, d'ailleurs, merci la question. Mande kobozo landangai. Yeba signe ba yeba la pasteur magicien. Ezo senga o prophétiser te o lata te o lota o lal. Yango misat. Mais bon landelanga ngo soki bokuti yango à vous de juger. Premièrement, pasteur magicien azanga ka bijou na nzoto te. Ken yo kanisi ngai na zangi mongo vraiment ya bijou. Tu es sûr? Jamais. Ah. Pasteur magicien akozanga chenetete. Premier élément. 2. Pasteur magicien aza commerçant alingam bongo atalate. Depuis na bandi na bino lelo mwende na koyebisa bino masolo ya mbongo pas même bo pesa ngai pona miséricorde de Zoya. Vous m'avez proposé combien bolobi? Tu es le seul pasteur qui n'a jamais demandé l'argent. Ba pasteur à Kinshasa Tonyo Kwami pesa sacrifice, pesa Isaac, pesa Ismaël, pesa c'est pas Jacob. Depuis nazo sambele la bino. Nani akotombo la musapi que Emmanuel Dodi lui a demandé l'argent. Au contraire, Bolanda qui sert Christelle, Bolobi azobo ya mbongo, trop c'est trop. Il y a ceux qui l'ont béni, que Dieu vous bénisse. Qui s'est passé la miracle de ce bomoni, abo ya mbongo. Na ye pona batuba bika, musali ya nzambe premièrement yaka pona batuba bika. Na boite que musali ya nzambe tambola na mbongo te. Non, na lobi lelo ça sera pour la première fois maintenant. Je vais vous expliquer comment vous allez donner l'argent. Parce qu'il y a musala ya nzambe pas yangai. Mutunyonso parce qu'il faut beaucoup de bénédiction wa. Ozomon. Troisième élément. Donc na lobi que musali ya satana alingi bijou na nzoto ken na zangi mbongo te ya bijou. OK. Ozo va bien hein? Nana via bien. Nana ba vilawa. Ozo ka? Voilà. Na zangi ka avion. Nana biloko nyonso mokili oyo. Alors 2 na sala commerce c'était so kinga na biso ke pesa mbongo eza musala na nzambe. Ozo yoka. 3 pasteur ya satana akondana kama sumu te ken ngana benga na kabatwawa. Même yo mokolo na monika ke simbite ken na kobalukela yo nalinga boyete. Voilà. Biloko misatu. Or ba pasteur na bino yo balingi masumu bazana ba bijou baba commerçant ngai biloko wana na zana ngote alors Kindumba po bosan. voilà ba kindumba wana chango pembeni na yekolo bela biloko parce kindumba wana c'est ça l'histoire vraiment terre à terre mais na pesio yo ba pachaka kate osomona parce que mosusu à cause de zana kindumba teme bijou e ko zangati Osomona te obenganisa bandimi ebele ba église na bango. Mondima hotel à pasteur aza ba signe otanga. C'est comme si émission les émissions à détruire ba église à bato. Ils ont une émission polémique. Ils ont posé une question. Là, maman, ezali mituna kene atuni ngai na yanon. Mituna ya ye, boete bianonanga. Po ba sekana batu ba ebakate opanzi yango. Bon, non. Et puis, na souligné, pasteur Mousoukola Tabijou et Sakisite. Prophète, on change les choses maloba. Non, n'a bongisa. Non, na saka mutumongo na sa clair. Valdi a posé kinga question moko wa en disant, yonde ozana miracle yomoko. Na linga kalukuta te. J'ai dit non. Soki na lobi nga moko na zana miracle na kosimboka toza béni. Nous sommes une nation bénie et un pays béni. C'est-à-dire, Zamba Sala, en Afrique, nous sommes au Nigeria. Mais bisoto le Kagabango, c'est pas au Nigeria. Bah bénéficier basali pays anglophone. Et puis basali 150 millions basali belé. Voilà. Et puis bango basala monter ma bête ko ba congolais. Ba congolais tout le ko détruire de kona. Ce qui n'a détruit yote, au kozala bien té. Voilà. Au monde ba linga ba détruire fali. Na ça fali akoyemba. Ayem. Awa fali azokende Londres, bakei na parlement balobi fali ayemba te. Tel degré ya motema mabe. Heureusement ba bouté bango libanda. Donc biso ba congolais, toi te man ensemble ya jeté. Na histoire, les grands Kimbang ya fungula masolo avant Nigeria eya. Na lungwa na Kimbang toye na Moussa Itina Bal avant ba David awede bobaya to selaka toujours en tête mais to kenda kaliboso te pona nini motema
motema mabe ya congolais soki abuki église ya ndeko na ye te soki abuki chaîne na yo te soki asumbeli makambo osala te me banigeria bazo évolue nigeria détruire ndeko na ye te bana ba problème kutu baza kuna na baboko haram baza kuna na nord na ba musulman donc tozali mboka moko ya ba miracle nde il en est de même na lobi nazanga mon côté dire ça serait vraiment un mensonge mais na grâce moko oyo ya délivrance au niveau ce que sambeli makambo est bloqué mon cher to vivre yango te nazo so kaka nzela parce que e pa na yo nde balekela ka ba ye pa na ngai et ça miracle ya jeté il y a mutumoko hein aso comme vraiment 2 semaines sur les quatre mutumunene na boina lo makambo na ya et d'ailleurs c'est lui qui serait président dans ce pays dans 2 semaines il est ici président yenda riga comme président et nano silité président de la République oui ko muto azoya dans 2 semaines yenda comme président de la République non alinga kiasa ko mzaba polémique ici alors maintenant il y a banda ko bloquer ye alandinga na yo alobi na na bilo ba congolais 2 assemblée na église ba Ghanéen maintenant aye kolanda to bandi lo sang azu miracle na zota lobi il vient témoigner parce que mboka nde bengi ye atindelinga ndenga sali connexion na ba américain na ba président a branché nga déjà alobi kaka témoignage na kopé c'est tambola mukili mobimba c'est un professeur d'université azoya kota na entourage ya chef de l'état wana na chepembe mais azoya ko jouer rôle moko ya jeté dans 2 semaines ici osoyoka maloba na yo lobaka ya makambo esa malobi comme banque sabiso na décembre 2017 lobaka o sentir mupepe moko ekoya virus moko ekota na mokili eleki na sida bato bakokufa ebele mais bandimi ya franchi ekozwa ta mondimi moko te ozomona te lelo bato bazokufa tout à fait même bandimi nyonso bazolanda ngai na poto kokufa te kaka awa okokufa te ce n'est même pas décembre ezali loko moko ezali bambula na lobe maladie ezoya oyo ekozala maîtriser mais ya maladie mosusu ekoya awa lisusu sincèrement mais bayebela musakoli soki alobi biloko ekokisami 2017 olobaki mais oyo ezobangisa bato mpo ezomema olobi mosusu lisusu ezoya oyo ezoya ekosambwisa na baaméricain na bascientifique nde sika maintenant basakoli bakomonana bandeko boza na Europe mingi na bino tozoyokana bien boyebi histoire ya Michel Nostradamus scientifique nyonso fayeba qui est Michel mutu nyonso atangi Nostradamus mais bandeko akimbangu nde balekisaka ye c'est un Français d'origine juive qui a existé fin 15e siècle, début 16e. C'est lui qui a dirigé l'humanité, c'est ses prophéties qui ont dirigé le monde. Et Soukaki Nademi, jusqu'à présent, l'homme blanc cherche un Michel Nostradamus. Au moment où je vous parle, le Michel Nostradamus, il est au Congo. C'est avec lui que l'humanité sera dirigée. Les noms de bien, il y a Mikolo. Donc c'est pour vous dire que miracle, c'est normal ken mutoya zoya jeté to débloqué au nano assemblé il était fatigué d'autres choses qu'il a révélées je ne peux pas parce qu'il a commis déjà dans les médias et qu'on crée problème awa nazoloba mutulogola ser Christophe nde tout le temps zanaye na sina bwakeli déjà kuna miracle sali na kei osobangisa batwer moko mutu wana zoya osoko koloba te comme bangisa na bato ya ko témoigner oyo nzamba sali maintenant il a zo témoigner nde maintenant to ko commenter dans 2 semaines il a terrible pour ça jamais ça fait 20 ans yakate alors azui miracle moko ya jeté et vous allez voir na vacances lolenge ba mikilise bazoya ba moni miracle ba guérison ba délivrance donc allez dire qu'ici boy c'est vraiment une bassesse qu'ici pour gagner quoi mais qu'ici pour avoir quoi et puis bien au moment na Congo tozali na 438 tribus si je dois parler de je viens d'une tribu bazana histoire na Nzambe wa même si na zana ekolote ngana congolais te na utilo na africain te
nga na utilo naza na ekolo te ekolo na ngai ezali affranchi mundimi akondima nde ndeko na nga ata oza ndeko na ngai ekolo ya makila me obongoli motema te nakokana na yo toleka na makambo mosusu sikoyo nalingi natuna oexplikaka biso olobi avo koma paster olekaka mpe na baloyengi ya mokili oyo so basini ana oyo ebeli ya babagi banini yango basini magike ya bapaster okendaka mpe koluka osimba kisi biloko bapropozaka bapesa yo lataka yango wana teken bakestion na yo eza matata mingi mpo soko omona nganga te oyeba basini nganga apesaka mpe motu te te niveau naza na yango na likolo ya banganga banganga basala biloko moko ya se mingi ya se non na vi na ngai nakenda na mokili te jamais c'est tout simplement nakola un peu na mwa brutalité kobetana to nazaki parmi bato oyo nzambe areservaki parce que tokoli na bacommunauté moko kobanga nzambe ezalaki je dirais même j'étais peut-être chassé alors tobanda kobanga nzambe mais nazaka kobeta tout ça biloko ndenge wana babiloko ya boye nono communauté nakoli na yango ezalaki na baprincipe moko biso tokoli na makambo ya bacommunauté osokola yango obanga nzambe et puis na ndenge nzambe aye atie biso pembeni mpona tosalela ok merci beaucoup masolo mosusu olia oza na nyonso me eloko ezango avion ozomona te ke ozobangisa bato nyonso baolanda biso papa yo nde oposaki nga question te naye kolobela vi na nga privé naye nalobela bato babika s'il vous plaît bon nde na linga korépondre bongo parce que soki tolungwe na contexte tokende na prétexte tobebisi makambo restons dans le contexte tokende na prétexte te alors nalingi mutu abanga te yo nde olobi bazoloba azolata trop réponse wana kimaka yango me ndenge ozongela yango toyokana kana na bilamba ozola te esengaka topose question mpo na bacommentaire nde bato base dérangeaka alati bien yango nalobi recherche nanu ya bilamba eutaka wapi po ezomona na bilamba moko boye na bamagasin pa apamba baoteka te valdi tambo nayebi te bilamba oyo pena na bamagasin oyo pena ya pamba eske bakoteka bacomplet oyo vraiment nayebi te osombelaka yango wapi mosala nzambe pardon naye bato babika ndeko na ngai masolo ya vie privée ya bilamba na tika yango na balabala na responsable ya bato bazozela chaque semaine depuis mercredi tolekisi na émission te babengi balelo donc oyebi ke poto eningani oyebi yango no masolo nyonso ekomi Emmanuel auti wapi azali congolais te na congolais ya tata na mama nazaki ya kobatama nde na jige bon nasunga bino bo découvrir makambo na bino ezwa solution et donc naboyi masolo ya bilamba ya bato bazozela na koloba nini na ye na basigne munene eke nalobela maladi eye nalobi ekozala maîtriser oyo ezoya zambe bascientifique na ba-États-Unis bakolapa c'est en ce moment là bakotune miso epai ya yawe zambe akosala bokeseni basali na ye baza wapi nabo ya yete baza wapi donc tokoyeba musali te parce que alataki parce que azali boko mokili non tokoyeba musali soki makambo alobaki ekokisami et puis na capacité à trouver solution ya bato bazozela émission na yo ken prophète alobi nini nakamwaki émission moko nasaki na valdi na anonsaki yango tosaki dernièrement awa ebe eloko nakamwi ya bandimi bawa baza distrait komona poto ndenge bato baza distrait te prière ya miséricorde ezo ya basi bazwi yango babandi kopose bakestion kozela ndenge nini komona kafo bandimi ya Kinshasa wa baza distrait alors c'est pour vous dire que na ye ko annoncer ba grande ligne du 20 au 25 na telemi wana papa mama ko changer te tikana nano scotché la nanga du 20 au 25 ozala wapi boza déjà partout prière wana ezali somo elekina ya Daniel oyo bokotaki kuna na poto bato bakeba kutimbongo kene na Suède sera kei boye akotaki Daniel akutimbongo na banque zambe na ngai alors vous allez me dire nyonso wana bon je sais pas quelle magie awa na Kinshasa na boinde totelemisa mutu moko azwi 70 000 $70 na compte mosusu mama moko batelemaki na boinde na exposé bango parce que na un peu responsable ba faire fungwami kuna na poto vraiment c'est raquette la kuna na poto mayu ezali te ataki na mbongo te akende boye akuta mbongo pele
mutu ayoki malili chair de poule nasala na mbongo nini. Oh prophète Natina non, c'est lui que Dieu a envoyé, il n'est pas venu faire du commerce. Voilà. Hein? C'est Dieu qui t'a béni, au contact na prière, que Dieu te bénisse. Ça la sommela pas famille, peut-être qu'on peut s'en dire si tu veux bien. Donc, semaine Zoya, on prière les Zobanda du 20 au 25. Bon jeûne prière. Prière oyo kombo na yango bosawa na lingala ya makanza bosawa. Na lingala ya Kinshasa prière ya mawa na français miséricorde. Ba église ba reve ba yebi biloko yote. Au moins catholique yebi prière ya bosawa ba pasteur gegen kwanga bilolo mu peshi bitumbula binkubala ba yebi ba bosawa te. Bango basaka na ke mama tozana poto. Oy pone ni prière sa malam. Frère, lelo ozo nyoko na poto. Depuis okoma kuna, oteka lupango ya famille. Batu batika la kolela. O tia fait sombrer la famille. O tika bana ya batu na mabala awa yo frère ozola nanga. O laka mabala bazolela. Vina yo kobonga ndengeni. O yaka na poto tambola kana basi ya batu frère. Prière oyo kota yango eza ya mawa. Vina yo mama papa ezo senga bosawa miséricorde. Ataba kanga yo wa. Ataba baby sayo ndengeni. Prière ya mawa eko kwela yo oko pambwama banzele kofungwama du 20 au 25. Zachera Chonde, pour la première fois je vous ai annoncé que je vais vous parler ya mbongo aujourd'hui. Parce que vous sollicitez ngai botinda mbongo na boyak. Vous êtes d'accord n'est-ce pas? Mon côté avant le loi kotombo na musapike manger le dodi a senga kembo. M'avait proposé na boyak. Mais là le loi na yeko lo mbongo. Mbongo na lo bela lelo ezani. Prière oyo ya miséricorde. Chaque le 24 ya mois ya mars tokenda kotala babola. Chaque le 25 pardon tokenda kotala babola. Et chaque mois ya mars le 24 tokabona na bakado. Ndena lobi tinda mbongo na yo. Pangai na lata, pangai na melamai, pangai na tambola soki na mutu kate. Mbongo wana na biso na lingyo kota na benediction. Ndenge na zote awa na teyo ozali na mbandaka, ozana na Kikwit, ozana na Matadi, ozana na Mbujimayi, ozana na Lubumbashi, ozana na Kisangani, ozana na Poto na Amerike. Tinda mbongo wana bozali na Chamala. Bozali na Sir Christophe na Pasteur Tosh. Nde batu misatu oyo na pesa kibino. Alors, botinda na kombo na bango mbongo wana to sangisina ya biso awa toke kotala babola to sala kayango chaque mois ya mars, mois ya juin, mois ya septembre, na ya décembre. 4 fois l'an. C'est pour la première fois na lo belambon. Depuis na bandi na bino, vous avez vraiment entendu moi vous parler pesaboye mais oyo na ye koloba ya kotala babola eza date wana otindi yango mbongo wana avant condition ezali date à le 24 eza ya prête na ye le 25 ozana cadeau na yo kabela musali ya nzambe kuna na Paris kuna na Londres kuna ozali na Belgique osala do moko na passer na yo kuna. Troisième condition ya prière ya mawa. Tea mutu moko sinalobi kotea. Nalobi otindi moto pesi babol. Ozwi kado na yo ko kabela mutu una na poto soit na États-Unis kuna ozona soit na Brésil. Mena otea mutu moko soit otia yé na contact na biso ndenge boso sala yango. Yaba musu bazola nangate yo landa kingai omoni miracle okepo benyu wa passer moko termina Kinshasa za somo Mikola za somo ndenge e panzani mokili mobimba ndenge wa nazalaka déjà ce n'est pas que naza muta ou mupamo na ebozo te na congolais naza ya bino que Dieu vous bénisse. Merci balobi et ça la bien ko participer organisation ezali ya kosunga babola bandeko na biso ya église bazokende kotala ba orphelin otindi quelque chose et kosala bien mbongo ne sombela ta babola sikre et sombela ba prisonnier ta lo soit pas me kosala bien to komi na suka to robeta sete mingi totikela bino témoignage ya mama utaki Kisangani ayaki na cancer bokolanda pe ba image ya PDG ya munene ya mboka na biso
da PDG ya munene oyo bokotala ba image ya ba témoignage na ye ekosala biso bien prophète tolingi tokabwa na biso na asiri poto mobimba vraiment zolanda biso bato bazala na besoin tosala minute ebele mais bozala na baoccupation ebele bozwaka ntango tala bemission milai te nayebi te okoloba nini par rapport ba témoignage oyo tolingi totia. Mwana mwasi azali directrice na Kisangani oyo bomoni atelemi azwi cancer asalaka na banque cancer ya mabe penza il fallait abotate balongola biloko nyonso nde ayaki na cadre ba soigner ye na centre Nganda chez grand docteur oyo boyebi nde tante na ya sambela ka lobi te kokende te kuna yaka donc makila ezotanga donc kaka mokolo ya liboso anyata wa makila ekoya kotelema et puis kwa kosambela nzambe nde akoya kosala oyo asalaki nde abikaki na cancer azongi esengo eza telema monene tala ezaki cancer ya mayuya te non te kaka nzambe oyo mosusu bomoni azaki frappé na AVC c'est un directeur na Degerat il s'appelle Papa Kinono arrêta témoignage na ye ezalaki pasi et Rolandi alobi premièrement il avait déjà perdu musala parce que maladie ya ndenge wana même déjà mutobanda ko sala intérim pour ya alobaki vieux ya akozonga lisusu te voilà mais nzamba bolingo na nzamba mawa musala yeko sala ma atelemi azongela musala et makambo ezotambola. Prophète Emmanuel Dodi azokangola pe azosala ba miracle ne ezomona. Oui, merci Yama. Prophète Emmanuel Dodi azosala ba miracle ne zali komona na ebité. Yo posa moi témoignage moi muke kuta nango déjà na ko kuta un jour mon témoignage awa ezalaki akali solo ya général je crois. Général autaki na ba vie ya ba nini ya ba formation ba nini mais esalaki que moi si na ye asalaki fort ya kolongola na vie ya formation là ayaki na ye awa pas comme un niveau là si ba géant déjà à combien un niveau que ba lié mais avec ma prière ya Emmanuel Dodi prophète asambelaki makasi pona kolongola ba démon là pour ba géant batika ba teso ba déjà ba kenda na ba témoignage général ya komona ya liboso ya wana esalanga somo na témoignage ya maman moko ya ndazana akotaka toilette si la raté donc yesoka leka lo muke na libumu ake toilette ameli mai ake toilette ba témoignage na kutana na wana en tout cas merci ouais prophète Emmanuel asambelaki akangolaki au mona ke ya ba sambele mama na mekina kolia atalabo asali toilette tabi et ça ne m'a jamais sous sa simima ya melima asali toilette te donc ba témoignage bien et enfin s'il faut commenter ndeko oyo kakola lobi eloko wana ezaki mokolo yo zaki na poto erokendaki wana ya kakola comme pesa ba témoignage c'est que ça grave alobi boye aza voisin abanda kokota wati eloko kote na église ezani ayoki témoignage ya maman moko diarrhée na ye ya à peu près 25 ans na témoignage wa talobi te nini ona soyoka nde akiti na lolendo nyonso afandi kuna abandi kolanda témoignage wa nde témoignage ya mama wa mama pendant 28 ans azalina pulu d'une manière permanente ata yo akonda kakoma kamunene te nde kakola moni c'est du sérieux nde alungwe na mwasi na mwana ye nano abata mitala ka stara même déjà directeur na chef d'orchestre na maison mère voilà aye puis amoni masolo ndenge ezokuma mela nde alobi nono oye komi église na ngai et loko ememaki ye témoignage ya mama pa ya 2 ans 20 ans azali na maladie moko esilaka te nde ya koya basantu tosambeli nde zamba kosunga yo donc c'est pour vous dire que na bengi yo zali na maladie awa na zoloba kota en contact na biso ozana problème ya mukanda ezali bloqué kota en contact na biso ozali na malédiction prière ya bosawa ya miséricorde ezobanda oteka lupango
otika basi awa ebele obebisela bango bavi siko vi na yo kobonga ndenge nini mawa oyo korate yango te ezoya vi na yo ezali ya kokangama ozwa mikanda ya lupango teka tatana wapika crise yo kenda poto lelo vi ekobonga te boye mosherami awa nalobi na yo oyaka poto ozwaka basi ya batu nyonso wana nzambe akosepela te kaka olandi ngai priere ya mawa ekozala na yo mawa ekolanda yo baporte nyonso ya kokangama ekofungwama donc du 20 au 25 autant contact na biso tika nzambe tata nzambe akolo yesu azala na nyonso merci ciao. Voilà, merci beaucoup. Tosuki wana, merci. Oyoka témoignage oyo ezosala vraiment tobanga kama pesika oyo nzambe azali ya bongo parce que vraiment c'est excellent. Pour la vie nalobi bongo témoignage ya ndeko mwasi scientifiquement parlant et sur le plan médical akoki kotelema nde atali boye ndenge docteur alobaki kutu scientifiquement kovivre parce que ndeko mwasi ezali na mois d'avril ya année 2019 asalaka na Kisangani na agence banque moko ya Tinka. Alors ndeko azwaki maladi pa abandi kumona kaka abandi kosenye azosenye bavenir na bahopito nyonso ya Kisangani esimbi te bakeye na clinique universitaire ya Kisangani badiagnostike bagénécologue badiagnostike bamoni ke ezali cancer ya ovaire. Donc c'est le cancer le plus compliqué ya ovaire. Cancer ya ovaire gauche. Alors batransféré na Kinshasa parce que na niveau na bango moyen bana na basoin ezalaki vraiment là médecine ezali limité batransféré na Kinshasa aya kokutana na docteur Solo ya centre clinique Ndala na serka po bayeba ndenge ya kosunga ye etango akomi awa na Kinshasa ayamba mepa ya grande sœur na ye mama Charlie oyo tosambelaka na ye me malenge ayeka azosenye ye atika kosambela na makambo ya baeglize mosusu te ayeka katolike depuis abotami nde mama Charlie ayebiseke te problème oza na yango boye yaka na eglize kuna nasambelaka nzambe akoyokela yo maotai na prophète kotelema aza batembe oza makambo baeglize na bino nga na yebikaka eglize katolike nayebinaka te maladi oyo efokaka nakekekwamina mama Charlie esite atembe oyo ya baluba moko okindi baso mama yozobele tokekozambe yozobole na katolike na eglize na yaka tellement cancer na ya esitaki ya convaincre ye nde bakoya ayaki na période ya moisson na 3e semaine ya moisson ya année 2019 année passée na semaine ya Gabriel tango ayekaka bien aimé mokolo oyo ayakaka na 3e semaine ya moisson kokota kaka nyataki awa na makutani na prophète te na makutani na mosali moko te kaka koniata na ye kaka makila ekatani non, c'est ça, ok. Et ça dit la cancer confirmé à Kisangani, confirmé à Grand Sou. Derrière. Et ça y a côté, papé. Kisangani, sous confirmé. Mais là, dès la communauté. Et ça, cancer, il a côté, il a ouvert, plus compliqué, ma monsieur, vous allez. Anatika Kaouchali, il y a qu'à. Cet homme-là, c'est le mec qui m'a mené à manger, je l'ai croisé. J'ai capable. Amen. Il est capable. Oh, semaine il y a 3e semaine il y a moisson dans la semaine il y a Gabriel. Semaine il y a puissance. Semaine il y a miracle. Puissance et on a écouté la ouvert là et kati matériel katani. Tango matériel katani. Akale lo yaki. Ndama asina kwa. Oyo oyaki asauzobe ya obichi.
Alléluia. Soko ni mo ni na yo. Soko ni ni ka ke na yo. Mais le Dieu est au fond de nos hommes et de la guérison. Amen. Soko ya sina malaki ni. Parce qu'il y a rien. Elle est maquillée telle avant que le combat de la cancer. Amen. Alléluia. Continue ça. Oui, dans le matériau de Katani, ne maman savait que non, yo moko moni quand même, si ni aliboso na bana pe so yaka oye onyati makolo nano kutena prophète de makila et Katani. Maintenant yaka na accompagner le paya okutaka pasteur Chama ne mayo paya mosaku. Maintenant on expliquer les problèmes au Lozana yango et Mathieu awa na Kinshasa. Nde après on kuta na biro la salle de confession de foi to solo ni naye na beniye et pas ya mtu asoki sakamaka. Vous comprenez? Cet homme là que j'ai croisé, les prophètes. To kotile na biro ataliye alimo na nimi na yote kwa na mwaso mawa. Na lingine tia ministère na nganje. Ndenge ba mete ba lobia sana cancer ya obe, pe cancer ezoke de kobomaye. Et ceux qui vont opérer à Kokufa, c'est ce que le prophète a dit dans la Bible. Ceux qui vont opérer à Kokufa. Mais n'est-ce pas Awa, n'a y a déjà indiqué dans la Angers. Vas-y, alléluia. Amen. Bon, on a un message en 2013 dans la télévision. Par exemple, on a passé à 5 ans confession de foi. Parce que dans quel autre pays dit à Congo, et dit c'est ça à Congo. Merci. On a eu un problème. Ngala sana Nigeria na fonctionnaire recevait la joie. En 2013, nous avons fait sa exonération. Il y a une commission par le ministère de l'Affaires sociales, des gérants dans le ministère de la Plan. Tellement de dossiers, il est tous les dérogateurs du ministre, mais avec non conforme. Bon, tellement on dit. Mais maintenant, il y a beaucoup de tout ça. Mais quand le gouvernement fait là, il fait sur les tours. La commission a dit 11 personnes. Les mêmes jours, pas 10 personnes. Les mêmes jours. Nous serions. Bah, on va dit. Sur ma baby, ma belle. Ma belle, on va sur ma famille. Les mêmes vendredis, on a été à 15 heures, mais on a été à l'église. Les voilà tous à 4. Nalibo, on a la partie on a eu ce problème dans la vie. Corona peut passer avec une unité. Moi, je suis voyé, après la savane, après le badiso. Pour la caso, pour durer de la unité. Aïe, après l'enseignement, la mort, un vendredi. Après la pays, on va faire pour les secrétaires. Va faire des ah, lui, les gens ont battu. Je suis fatigué. Ah, il n'y a jamais. Alors, battu. Les gens de Michel a vu les essais à papa. So, il y a un premier à dépousser. Il y a un jeu à courage. Tant qu'il y a l'escalier, il y a un moni papa. Il y a un battu, mais. Il y a même qui. Oui, appelez ici. Papa t'a undamawa avivier qu'est-ce qu'il y a tobimi bana qu'est-ce qu'il m'a dit nae chine nae chino hawa alobi zana kinya j'ai des cartes première carte nazo prier deuxième carte sur les invité na
akobeka mokonzi ya baservice wana amoluka yo bon nge tola bifukutu kaka ye abenga bapase etosha nafukami basalanga baseremoni kaka na kimia nyonso ali bakolao te kana kimia nake afai na ndao nalali me nalali mpenza te kani nalobiwa na kani nalali mpe tongo etali lobi loyo kuna babengana te chef na ngai ayebengana ayi yo oluko te kwani ngai kana oyaki ngana na maana nini una basoto lukanga baomona di yosepe esila mutambalimi na ndenge na ye tozonga mpe mosala kaka ndenge ezala tokomi na 2015 j'étais très malade oyo na 2015 bamona inga j'avais perdu 30 kilos na mateya oyo alaza de vivre kaka na mason nafandaki awa parce que telemi awa alobi aujourd'hui c'est ton jour nzambe azongi yo abakise yo mpe 20 ans ndenge nabikaki tokomi na 2016 otango etumai na mosala suka yango mokaka naladi traitement esilaka te mokolo moko nakei na hôpital fokota radio nakoti radio enge wana akomi ifo ampite se toi nazali na trame ya bongolo fona kende trame ya omatete ngai prophète aza limité siki naleki kaka nakende jamais nafunga na pelo natali bato bakomaki naye awa mokolombe profitaki ava nakota ape muta liboso alite sila ya lite nakiko bakatanga mosala abia fo basuivre se chrétien bien alibika ndenge wana baprie abengi prêtres azalaka wana ayo na ndenge baprie alandinganga na nape traitement pota